mai congolais kofuta lisusu te parce que nous sommes tous na barrage à Inga projet à Inga toi et si bandi tobete na président maboko makasi yango président lobi boye il faut bon aider hier en 2023 pour pesa ye ba député belé boyeto boyete secrétaire général a koya kofungola la campagne à chef de l'état na Sainte-Thérèse et cause à la kafu boyeto boyete parce que policier azanzambete ayeba ke munguna bombani na kata école boy bino nde bokwede police na service de sécurité et ça boyete batu oyo banégligaki police batu oyo banyokolaki ba militaire lelo bakomi komona valeur o faci beton aza kopesa na ba policier na ba militaire eza boyete bobetela mokonzi ya mboka maboko makasi lelo bomoni bitumba oyo eza koleka mpona makambo ya ba magistrat ba juge wana bango moko nde banomaki bango mais bapesaki bango valeur te tango mokonzi ya mboka faci beton aye alobi bato bino bonégligaki bino nde bonomaki bango me nga naza kovalorize bango toyokani mobubu ekoti wana UDPS viva tolobi boye tokoki kondima te richesse oyo toza nango na mboka na biso bato batikala kaka na pauvreté po toza na kati ya coalition soki coalition ezalaki mpona konyokola bakongole biloko wana tokondimaka yango te toyokani malamu toyokani malamu akopesa bino ba orientation bokopesa banimero na bino ya batelefone epa na ye bao bakoza na telefone te tokopesa bango batelefone toyokani malamu toyokani malamu vous devez aider la police dans ces coins ici toyokani police ye moko aza magicien te garçon sexy, ça c'est à l'époque, maintenant la commis Christian Lumou, tout ça. Abed Achou, Awa, Naye, na secrétaire général, ton abissonnier son topé, ça y est, merci. Parce que na PCN nous merci au thé. Tant on a bandagi kokene na parlement debout, il y a quartier 1. Vous avez besoin de non? Tant on a bandi politique, Nayaki,
na pembeni ya Fachi Beton na kutaki ye azalaki wana na Fachi bangonde bankadre biso na pembeni ya Fachi tangu pe baye kokanga biso epa ya Kabila bayini mboko oyo batu babebisi mboka depuis 18 ans soki bomonaki totikalaki constant parce que tozalaki na soutien ya famille politique on a nazali eza UDPS. Secrétaire général alobaki na président il faut to charger Kabila. Communauté internationale yebake mwana bakangi aza mwana to considéraka. Le secrétaire général va proposer ngai na kati ya kasho ba économie ngai vice-président national ya Ligue des jeunes UDPS to betele maboko. Elingi kolakisa nini? Secrétaire général, na président de la République, na la commune le président auditorium et à partir Jean-Marc Abound, basé na considération ya UDPS, fédération ya Tchangou Makas. Non seulement président de la République à Sanroulaki na Tchangou, non seulement pas votaki na Tchangou, ayebi ete Tchangou ne toshazaka makambo na mboko boye to boye. Ba étudiants et belé na ba université ba utaka wapi soki lelo yo Tchangou to décider comme président de la République banani ba roboya na yango monaki pona ko remercier Tchangou bazwaki moko na bino azakutu na kasho ba commissaire président national ya Ligue des jeunes ya UDPS na yango secrétaire général na bana nyonso eza échantillon na kotambola boye Tchangou mobimba pona ko remercier hiérarchie biso nyonso toloba merci secrétaire général, merci chef de l'État, parce que soki banomaki ngai te mais lelo oyo Kabila bomanga na kasho masa na bino ya mabele oyo bobeta na yebi oyo bosuwane na mai ya Chamukwale oyo bosuwane na mai ya DC oyo bokidobeta na ye machine ya marché ya liberté oyo bokataka na ye mpo mapangila oyo akotaka kaka esti na suka asa bongai bobo na ye oyo bobeta na ye bale na terrain oyo bongai bobo na ye c'est parce que parti elingaki teke ngai nakufa nde ba elevaki nga na nga wana courant na mai congolais kofuta lisusu te parce que biso moko toza na barrage ya Inga projet ya Inga 3 esi ebandi tobetela président maboko makasi yango président lobi boye il faut bo aider ye na 2023 bokopesa ye ba député ebele boye to boye te secrétaire général akoya kofungola campagne ya chef de l'État na Sainte-Thérèse ekozala kafu boye to boye te akolakisa bino ba liste ya parti na ba candidat ya parti oyo bokotombola président na biso ya fédération ya Tchangou il faut bokendaka na baseli na ba réunion ya section po topesa ye puissance epa ya mokonzi boye to boye te soki mpe bolingi nga mwana bino lumbu na mata il faut biso nyonso na Tchangou to soutenir UDPS to soutenir na Fachi Beton boye to boye te yango mingi akolobeza te président de la République a aussi kosala message ya kafu message ya solo ou eza na sukali eza na nyonso na koloba te na kotikela maloba epa ya secrétaire général Augustin Kabuya mwana ya liboso ya mokonzi nde tobengaka mwana bute tobetela ye maboko makasi avant président fédéral apresente toyokana a des fois eza na makambo moko elekanaka baza kokosela bino au moment oyo boza mpe bainocent na makambo wana yango na ye awa mpona kosala promenade te eza mpo tosolola epuis eza koleka liboso te na kozongela bino lisusu mpo tosolola ekozala boye te ekozala meme na salle moko monene bovandi boza koyebisanga bapreoccupation na bino mpona memango epa mokonzi ya mboka UDPS viva bana Tchangou viva nalingi koyebisa bino boye il faut bolingo ezala na kati na bino nalingi te ke
ezala ba groupuscule ya bato ngambo oyo bayokanaka na bao te ngambo oyo babundaka na baoyo bato baza kotire profit na bakonflit na bino ezali nde baresponsable politique oyo soki conflit eza te ye moyen a existe eza te toyokani malamu mokonzi ya mboka na politique na ye eza ya bolingo ndenge bozali wana boza ba premier responsable pona korétablir kimia na kote na biso oyo bomoni bandeko na biso ba policier ndenge baza na kati na biso awa boye bango bien ndenge naza koyebisa bantu nyonso bisika naza koleka policier aye pona kotia kimia policier aza ennemi na yo te commandant suprême ya forces armées na ya la police combien na kombo na ye Fachi Beton eza boete eza boete baza ba congolais eza boete baza ko pona mboka ya Congo ya baza ko pona nini bazuka ba policier oyo pona nini bazuka ba militaire biso UDPS toza parti politique ya non violence tozalaki na branche armée te toyokani yango boza komona to maintenir kaka même police même armée toyokani malamu bino ndenge boza boye boza ba collaborateur ya liboso ya ba policier nyonso boza na bango awa toyokani soki monguna zali pona commandant la police ayeba yokende inde secrétaire général na biso alobaki topé sa police information eza boete parce que policier azanzambe te ayeba ke munguna bombani na kati ya école boy bino nde bokwede police na service de sécurité eza boete batu oyo banégligaki police batu oyo banyokolaki ba militaire lelo bakomi komona valeur o Fachi Beton aza kopesa na ba policier na ba militaire eza boete bobetela mokonzi ya mboka maboko makasi lelo naza koyebisa bino boye soki bolingi kimia ezala partout bino bozali ebele soki bomoni nyamu ezali boke inde bopesi rapport na commissariat wana boke na ba policier na ta baza 5 mais bino boze ebele boko maîtriser munguna wana tokani malamu il faut collaboration ezala entre bino na ba policier tokani lelo bomoni bitumba o eza koleka pona makambo ya ba magistrat ba juge wana bango moko nde banomaki bango mais bapesaki bango valeur te tango mokonzi ya mboka Fachi Beton aye alobi bato bino bonégligaki bino nde bonomaki bango mais nga naza kovalorize bango toyokani mobubu ekoti wana UDPS viva naza koyebisa bino boye vice-président na biso ya Ligue des Jeunes Christian Lumwa auti koyebisa biso awa ayebisi bino makambo ya gratuité ya enseignement il faut bana na biso nyonso batanga kelasi eza boete lelo il faut bato basoigner bango ndenge na mboka mipaya bindele ezalaka mais mpona mokonzi ya mboka a réussir programme na ye vision politique na ye yango alobi il faut na banda consultation wana ezali mpona nini il faut koyoka mwana mboka nyonso aza kokanisa nini pona mboka na ye eza boete biso tolobi boye tokoki kondima te richesse oyo toza nango na mboka na biso bato batikala kaka na pauvreté po toza na kati ya coalition soki coalition ezalaki mpona konyokola bakongole biloko wana tokondimaka yango te toyokani malamu bato bakosa bino te ke non basenyaki baaccord baza na coalition comme si kozala na coalition eza na synonyme ya bandeko na biso banyokwamaka bazala na vie ya pasi toyokani
bino ndenge bozali wana nalingi koyoka bino teke awa bato ya quartier boye babundisaki bato ya quartier Songolo. Vous devez mettre fin à ça. Toyokani malamu. Toyokani malamu. La preuve en est que ngai navandaka koto te. Metango moninga na biso Christian Luma ebisinga ke secrétaire général il faut que de komona baninga o nakola na bango. Bomoni ke même alongwe awa aza toujours na souci ya bino baninga na yo akola na bango. Obetele maboko makasi. Ndeko na biso Christian Lumu azaye moko te. Na kati ya Ligue des Jeunes toza pena vice-président mususu Maître Mouké na kosenga tele mabobe telepe maboko makasi. Natamboli na moko te puisque bino bo présentaki nga batu na bino na kosenga délégation na nga nyonso toye nango batelema bobetela bango maboko bino nyonso botelema likolo. Bomonique il est viva dimanche ya lelo olie tovanda na bakinkole toza kolia bambisi tolobi lelo tokende kopartage na bandeko na biso ya masina eza esengo to eza esengo te, c'est-à-dire tozwi bino na valeur bokoko vanda mais naza kolobelo komoko lelo jeunesse aza victime ngana bengaka bino ba innocent bato musu balobaka mpona olingi kokotela bango puisque boza victime ya mauvaise politique o biso bato ya politique toza kosala na koya boye na bendi ngambo pembeni nayebisi bango makambo mpona kodresse bango contre bamosusu na kotisi bamachete bato bake kobomana baza kozokisana biloko wana bondima yango ata mbala moko te. Toyokani soki likambo ezali namoni major yakao namoni na lieutenant na yoboyao bomoni repo bomoni bandeko na biso bobetela bango maboko makasi. Boza kotala boye toyokana nanu major Kizola oyo atelemi liboso na biso awa toyokana soki bolingi tokutana na bino mbala nsima tozala disciplinaire yango ekopesa nga posa naya kotala bino na ndenge na nga sikoyo soki mwa eloko moke ezali tokaboli tovandi tosepeli elongo. Toyokani malamu, toyokani malamu. Major ndenge atelemi boye nakanisi na IDPS tozalaka na branche ya bapolisier te baza bapolisier biso tokutaki topesi bango valeur po basala musala na bango na kimia nyonso makambo ya konyokola policier ou bien militaire ezala te na régime ya Fachi Beto policier aza ko se sentir libre à l'aise na militaire. Tokani malamu ndenge bozali wana soki bozwi rapport ya mabe bopesa bango information po basala musala wana ya kokengela bino nyonso. Toyokani malamu toyokani na kopesa bino exemple ya moke popotala ndenge mokonzi mboka aza très préoccupé na condition de vie ya ba policier na ba militaire. Boyokaki bandeko na biso ba policier africaine avion moko ezikaki biloko na bango ezikaki tango tozwi rapport yango topesi pa mokonzi mboka akitaki ye moko place wana pona forte bandeko na biso ba policier wana. Tokani malamu nalingi koyebisa bino banda lelo policier aza munguna na bino tokani malamu boza korasire nga ke boko kolabore na bango pona kimia ezala kote nyonso botombola maboko likolo pona ye bakeza so bana masina viva. Merci chef.
naza koloba boye naza kosengage devant Nzambe na peuple na ye bino ndenge tozali boye tokokolabore étroitement na commandant à la police major na biso oyo atelemi wana toyokani malamu bino bokopesa ye barapport nyonso soki mobulu ezali toyokani ndenge bozali wana nakotinda vice-président Christian Lumbu akotikala kosolola na bino akopesa bino ba orientation bokopesa ba numéro na bino ba téléphone epa na ye bao bakoza na téléphone te tokopesa bango ba téléphone tokani malamu vous devez aider la police dans ces coins ici tokani police ye moko aza magicien te tolingi sécurité ezala nini esila na kote ya masina tokani malamu. En tout cas, il faut voir que bolingi fachi béton. Tokani soki kinya ekoti naza ko ebisa bino boy bino nyonso soki boyoki mokonza mboka aza ko banda ba consultation eza po bolonga na ba condition de vie ya mabe o boza lelo tokani malamu. Il faut mutu nyonso azo musala à se prendre en charge tokani. Mais tout commence par la sécurité. Tokani madame. Tokani. Est-ce que vous avez rassuré Ngabino ba leader nyonso ndenge botelemi awa? Puisque ceux qui mobulu continuer qui leader na yo ezana mai oza leader te. Tokani madame. Puisque un leader aza muto ya lobaka troupe na ye sali nini eloki. Mais ceux qui olobi oza leader na zongi abayebisinga ke kuna mobulu ezali na koloba koza farceur oza leader te. Tokani malamu. Tokani malamu. Obetela ba leader na biso maboko makasi. Naza ko rassurer bino soki bolandi makambo biso tosololi na bino awa misala bino nyonso boza kozwa yango nde etindi mokonzi asala consultation na ye bayebisa ye makambo toboyi kokanga population na condition ya pasi po toza na coalition toboyi biloko wana tokani malamu pona lelo naza koyebisa bino ke nayaki sur invitation ya ndeko na biso Christian Lumbu moninga na bino sikoyo invitation nga na koya ekozala oyo ya ye te ekozala oyo ya bino moko toyokani malamu boza kondima ke boko invite nga toya kosolola na bino botombola maboko soki boza ya solo